Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba kaka ndenge outi koloba na nyonso tu oyo osili ko expliquer na ba auditeur na biso pe na baye oyo nyonso basilaki kokomela biso na ba makambo oyo etali ba passeport pe ba congolais oyo bazali koloba ete bakokende ko marcher liboso ya ambassade ya République démocratique du Congo to sengi na bino ete ebongi malamu ete bomeka kozwa mwa patience moke po ete touti kosolola na responsable to papa Botamba asili kosolola na responsable ya ambassade na kombo ya monsieur Patrick Liaou oyo bopesaki biso kombo na ye bolobi ete yende azali responsable ya makambo etali ba passeport kuna na ambassade pe tosololi na ye ayebisi biso ete oyo nyonso tu bino bolobi ezali ndenge wana te po ete ezali incompréhension nde ezali korenie kati na masolo oyo etali ba passeport ya bino bato boyaki kosala ba demande na bino yango na tango oyo bandeko ba bolingo tozali koyebisa na bino ete bomeka lisusu ko entrer en contact po ete bato ya ambassade bameka kosolola na bino boyeba ba raison nini oyo ezali kosala ete ba passeport ezali koumela po ete ndenge boyebisaki biso na ba makambo oyo bolobaki ete bobengaki na ministère ya affaires étrangères kuna na Kinshasa bayebisi bino ete balobi ete bambongo mingi oyo ambassade koki kotinda po ete ba passeport esalama kuna na Congo ambassade ya Congo na Berlin nano atindi bambongo wana te pona koloba bosolo biso tokanisaki ete ezalaki ba masolo na bino me tozwaki pe to entraki pe en contact kaka ndenge boyebisaki biso ndenge pe touti kozwa comme réponse na bato oyo ya affaires étrangères kuna na Congo nde balobi ete il faut ambassade ya République démocratique du Congo na Berlin a libérer ba situation po ete ba passeport ya batu esalama na lombango po ete eya bakoto nde balobi ete ba demande esi esalama bakombo ya batu ekenda me eloko ezali kozela kaka po ete mbongo ya ambassade nanu a libérer ba situation ya bambongo te yango ete eloko tozali kokamwa yango wana po ete ndenge biso toyebeli ete bato nyonso bazali kosala ba transfert na bango ya bambongo na ba banque awa na Allemagne avant ete bas okende kosalisa entrague na yo kuna na to demande na yo kuna na ambassade ya Allemagne na Berlin ya République démocratique du Congo. Alors tozali kokamwa mingi ndenge lelo ke ba employé ya ministère ya affaires étrangères kuna na Congo bazali koloba ete ezali question ya libération ya mbongo to likonda oyo ekoki kosala ete soki ekomi kuna ba passeport ya batu esala mbangu nde ambassade nanu a libérer ba situation wana te na yango wana tosololaki na ndeko Patrick Liaou ndeko Patrick Liaou mosali na ambassade ya République démocratique du Congo alobi ete ba makambo oyo etali bambongo ndenge ba transfert esalamaka kuna na banque ndeko Patrick Liaou ayebisi na papa Botamba alobi ete situation wana etali ye kutu te ye azali kaka responsable na makambo oyo etali ba passeport mais ba makambo oyo etali bambongo na ba banque monsieur Patrick Liaou alobi ete situation wana etali ye te pe azali kokamwa ndenge nini biso tokoki kosite kombo na ye na kati na makambo oyo etali bambongo oyo ezali kosala ba transfert oyo ezali kosalama na compte ya ambassade ke tokende kosite kombo na ye po ete ye ba situation ya makambo ya mbongo wana etali ye te ye azali kaka responsable na kote ya makambo oyo etali ba passeport ya bato ba makambo oyo nyonso tu ndenge tosala ka ba transfert ya mbongo ye ayebi yango te. Alors yango wana tozali koyebisa na ba congolais ekozala malamu mingi bo entrer lisusu a contact na bato ya ambassade po ete bato ya ambassade bameka ko éclaircir bino tozali koyeba pasi na bino po ete tango bayebisi bino ete passeport ekosala 3 mois bobandi kokende na 5e mois 6e mois 8e mois
toyebi ete pasi oyo ezali kosala bino mpe boye toyebi bariske nini oyo bino bozali kozwa na bamisala na bino oyo bozali kosala mpe tosengi na bato ya ambasade bozalaka meme na motema ya malamu po ete boyeba mpe koregularize situation ya bandeko wana oyo basalaki bademande na bango po ete bameka kozwa bapasseport na bango mingi lelo ndenge tozali koloba boye misala na bango ekomi na kati ya mobulu po ete moye barenuvele bavisa na bango ezali te mpe bazali na baproblème sérieux. Yango tosengi na ndeko Patrick Liaou, ndeko oyo sololaki na Papa Botamba, tosengi na yo meka nanu kotala likambo oyo pe oyeba ndenge nini ya koapaiser situation ya kosolola na bakongole oyo bazali kobenga pe tosengi na bato ya ambassade ezala ta ndenge bozali kopesa raison ete bato babengaka me telefone ezalaka occupé tango mosusu ezali kolela telefone ezali occupé mais boyebaka ete il faut bozala pe na numéro moko oyo ezali quand même frai to numéro wana ezali occupé te po ete soki bato babengi boyebaka koyamba bato oyo bazali kobenga benga po ete ezali kopesa confusion po ete bato oyo basalisa bapasseport mingi bazali kokanisa ete bino bato ya ambassade bozali kokima batelefone po ete boyebi ete bosi bosali makambo ya mabe to bosali bango mabe yango bolingi koyamba batelefone te. Alors incompréhension wana il faut bino moko bato ya ambassade boyebana kobongisa yango po ete peuple congolais bayeba ete non ndenge ezali wana oyo biso tokanisaki ezalaki incompréhension boluka quand même ko satisfaire ba congolais ndenge bazali awa po ete bino nde mutu boko apaiser situation wana mobulu wana oyo ba congolais bazali koloba ete bakende ko marché liboso ya ambassade bino nde mutu boko yeba ndenge nini boko solola na ba congolais po ete bo calmer bango po ete ezali na bato mosusu balobi ete bakouta Irlande bato mosusu bakouta Angleterre oyo balobi ete bamosusu basalaki baentrague na bango bazali na Irlande bamosusu bazali na bamboka nzinga pe bazali na idée ete baya awa basangana na bandeko ya Allemagne po bakende ko marché. Alors c'est le moment oyo tokosenga na ndeko Patrick Liaou yo moko lokolo ozali na ondimi responsabilité ke responsabilité na yo ndenge olobi ete yo nde ozali kosokipe na makambo oyo etali ba demande ya ba passeport ya bato. Alors meka ko solola na ba congolais wana pona koyeba kopesa bango ba espoir to kimia kati na bango bazala suna komitungisa te pe boyeba pe ndenge nini bino bato ya ambassade bokoki ko solola na bato ya affaires étrangères kuna na Congo pona koyebisa na bato affaires étrangères basalaka mwa lombangu pona ba passeport ya bato po ete bozalaka pe meme na ponctualité soki boyebisi moto ete passeport ekosala 3 mois ebongi malamu ete 3 mois pe tango ezali kokoka moto azala na passeport na ye na maboko soki pe tango mosusu ekozala malamu donc na 3 mois 20 koka quelques mikolo déjà bosi bosinale moto ete passeport na yo ekomi na banzi ete soki bozali ko travailler na kati na lolenge wana bokomona ete communion na bino to contact na bino entre ba peuple ba diaspora congolaise na bino bato ya ambassade relation ekozala malamu olie ete yako luka ete moto epela na esika moto ekokaki kopela te yango ete to remercier ndeko Patrick Liaou na ndenge asilaki ko entrer en contact na biso pona to meka ko solola makambo oyo pe asololi na Papa Botamba pe a expliquer yango ete biso pe to expliquer na ba peuple congolais pe to sengi na bandeko oyo ambassade bo meka ko sala tout po ete numéro moko quand même ezalaka na ligne à chaque fois ba congolais bazali ko benga bo yambaka bango bo sololaka quand même po ete epesaka bango quand même ba makanisi ya malamu olie bazalaka toujours na makanisi ya mabeke bozali ko kima telefone bolingi ko yambate ba biloko moko ya bongo bino moko boyebi ndenge nini ba congolais ebele misala na bango ekomi na ba problème misala na bango ekomi na mikakatano po ete moyen ba renouveler ba visa na bango ezate po ete problème ya demande ya passeport nde ezali ko sala bango pasi na banzi ete oyo tokokaki koloba pona bandeko oyo basilaki koloba ete il faut bakende kosala marche liboso ya ambassade ya Congo pe ko réclamer ba droit na bango po ete bayebisaki bango ete passeport ekosala 3 mois mais lelo bakomi kokende na ba 6e mois tosengi na bino ete bozala nanu calme bo entrer lisusu a contact na bato ya ambassade ndenge ndeko
Patrick Liaou auti kosolola na Papa Botamba po ete kimia ezala boyeba ndenge nini bokosolola po ete makambo ezalaka kaka na kati na masolo nde solution ezwamaka po ete tango bino bokende kosalisa ba passeport bosalaki ba demande bosalaki yango na kati na masolo na bino na bato ya ambassade. Alors bosukisa pe ba makambo yango na kati na ba masolo po ete bokosala marche tango mosusu bozali kosala marche moko oyo ekoya kosala ke boye komona ete bosali marche moko dans le vide na kati ya erreur pe bokomi ko regretter. Alors bozwana nous contact na bandeko ya ambassade ndenge ndeko Patrick Liaou asili ko solo na Papa Botamba alobi ete problème wana ezali problème oyo bato nyonso tu oyo bazali na ba demande na bango kuna oyo basalaki ba demande ya ba passeport bato mosusu babengaka ye ezala parti ya minuit azangaka te koyamba telefone pe ko expliquer bango pe tango nyonso tu azalaka na contact na bango yango ete apesa même numéro na ye privé na ba congolais po ete basololaka na ye. Alors eloko tokosenga na bino bozonga susu ko entrer en contact na ndeko Patrick Liaou nde ye akoyeba ndenge nini ako expliquer bino po na bino bato bozali komitungisa toyebi ete ezali kosala pasi tozali kozwa pe par na bino mais ebongi malamu koyoka pe bato ya ambassade ndenge tosili koyoka bango ebongi malamu ete bandeko bomeka kosolola po ete likambo nyonso tu solution ezwamaka kaka na kati na masolo. Mama Rosalie nazongeli yo malo.